Dans la vie, ezalaka na ba journée moko to na ba temps moko mutu nyonso tu azalaka na posa akota surtout na mozindo ya adoration. Mutu aza penza na posa ya kokota na adoration moko pas possible. Sikoyo ezalaka bien ozokota na adoration bongo na mwa nzembo na yo ya adoration neti kaka papa Alain Moloto abandaki koyemba ba adoration surtout na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino famille Moloto. Bande konanga. Eza pasi pe mawa. Ebele abatu deja, tomoni, cœur brisé, tomoni, maya miso, ebele abatu deja mitema, ekomi ko pasuka, ebele abatu deja bakomi kotuna, mama ba news Étoile Inès TV, lelo omemeli biso nini. Kandenge boyebi bandeko na nga na vanda kananga te, nazalaka mutu te ke non, na vandi na ngai, soki mwa makambo eza, en tout cas nakendaka penza na source nango nake nazweli bino ba information kandenge ezalaka na ye to panzi yango to sali ba analyse soki eza ba information nakoki kopesa na pesi nanga soki lisusu ezaki ba analyse to koya to sali analyse soki kozala ba débat bino moko boyebi ndenge nini to salaka ba débat na biso na système na biso ya kitoko. Maya miso, cœur brisé, qu'est-ce qui se passe avec la famille Moloto, précisément groupe Gaël. Bande konanga comme d'habitude, avant tokota na mwa mozindo surtout, ya makambo na biso ya lelo, tokota penza to panzanteke na biso, na kolingana nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche des notifications pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga comme d'habitude, naloba nanga chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Ezalaka bien ceux que zolandaka Étoile Inès TV. Zala ya kovanda. Ngana lingana nanga te kenom tozo landaka to azo yoka Étoile Inès TV. Aza ya kotelema, aza pressé okoyoka ba makambo te. Zo penza kiti na yo vanda. Tiens-moi mai na yo pembeni, tiens-moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo ezanga kate. Côté mosusu, tiens-moi eloko ya koliata la kaka 19h déjà passé. Ezalaka bien bongo, ozoliaka, ozomilaka. Côté mosusu, ozolandaka pe. Oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani. Na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV. Na système kaka ya oyo tolobilaka na biso chaque jour. Système surtout ya tokos makasi. Bande konanga, good news, eza que chantre na biso, na kombo surtout ya sœur Rosny Kaiba. Rosny Kaiba auti kobota mwana mwasi. Ebele ya batu, babandai deja komituna, sœur Rosny azo umela, eza nini, tozomona ye na zemite, donc ba makambo ezalaki nango kili. Comme Zambé na biso azan Zambé moko azalaka na ye, Zambé surtout ya bolingo, azam Zambé moko atikaka o ya yete, Zambé asali bolamu na couple ya adoratrice na biso surtout na kombo ya Mama Rosny Kaiba aboti na ye na système moko ya bien. De l'autre côté, kandenge bo yeba, bo mona, bo landaka, film na biso surprise ezokende nango kaka ezonga nango simate ezokende nango kaka liboso na système ya bien. Comme d'habitude, na ye ko encourager biso nyonso to kende kaka to consommer na biso film na biso na ndenge ya kitoko. De l'autre côté, Madjabu pe
ezotika biso te. Donc bavote déjà comme d'habitude esi ebandi. Donc tosengi na batu nyonso tu ba o nyonso tu basepelaka na majabu tokende to soutenir surtout bana na biso to encourageaka bango na ndenge moko ya bien et encore ya bien mingi makasi. Bandeko na nga nini ozoleka avec papa na biso toyebi ke atika biso kala akufaki ya longtemps presque déjà tokoki koloba 10 ans o papa na biso akufaki mais lelo toye kolobela makambo ya papa Alain Moloto. Bandeko na nga pona ba o bayebaka te papa Moloto Alain Moloto plutôt babotaki ye c'était le 27 juillet 1961 plutôt. Et c'était précisément à Kisangani. Wana na pesi batu nyonso Kisangani bambote na ndenge moko ya bien. Et yaki kosala ki papa Alain Moloto ayaki kokufa, c'était le 2 août 2013 na ville ya Kinshasa. Donc akufaki yango tolobi déjà ça fait déjà 10 ans oyo papa Alain Moloto atika biso. Ebele ya batu toyebi papa Alain Moloto azalaki adorateur moko ya munene. Ti papa Alain Moloto azokufa, jour azokufa abandaki ko prier en langue. Selon ba témoignage ya mwasi na ye oyo pe asi akufi bandeko nanga, ba témoignage na ye ezalaki ke non, papa Alain Moloto avant akufa abimisaki donc abando prier en langue moko mwasi na ye nanu ayoka yango te. Et puis papa Alain Moloto avant akufa abando monaka ba angelu. Monaka ba angelu wana nyonso tu elakisaka déjà ke non mutu oyo aza penza ya Nzambe parce que lelo to mona ebele ya batu soki eza temps ya kokufa mona mutu bosusu akomi kolela koganga pas possible. Mosusu bokomi komituna Nzambe eza nini? Pourquoi mutu oyo azolelaka bongo? Donc mikolo yo ebele ya batuka bongo mais soki omoni mutu azokufa na kokufa na ye wana azopriaka azolobaka langue déjà elakisaka makambo moko ebele elakisaka keno mutu oyo penza azalaka na ye mutu a Nzambe abangaka Nzambe atambolaka surtout na kobanga Nzambe na ndenge moko ya bien. Bandeko na nga nini ezoleka lelo toye kobeta mingi masolo sur groupe Gaël. Groupe Gaël ebele abatu déjà tobenga kango kaka adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel groupe Gaël donc ebele tobenga kaka bongo donc na système moko ya bien. Mitu neza ebele batu bazotuna pourquoi silence na côté ya groupe Gaël to adorons l'Éternel. Pourquoi bazoyokana lisusu te? Mituna ekomi nango ebele. Après liwa ya papa Alain Moloto, groupe Gaël ezo existaka lisusu te to eza ndenge nini bandeko nanga mituna eze ebele ka ndenge boyebi. Soki batu baye kotuna biso pe tolalaka kimia te. Tolalaka na biso kimia te tokendaka ka koluka ba matière ka ndenge ezalaka. Bandeko nanga, avant liwa ya papa Alain Moloto, biso nyonso tolandaki mwa video moko comment papa Alain Moloto a pesaki responsabilité surtout na pasteur Atoms. Pasteur Atoms ebele toyebi ye azalaka mobali ya mama Nadège. Mama na biso oyo ayembaka be kitoko azalaka na va moko angélique. Sikoyo papa Alain Moloto atikela ye responsabilité o nyonso tu avant kutu akufa. Parce que papa Alain Moloto mingi babandaki ka ko empoisonner ye, omona ba empoisonner ye après quelque temps makambo nyonso ke bien ba empoisonner ye ba ko soigner ye jusqu'à ce que ya suka ba yaki ko empoisonner ye mais eyaki ko simba te akufaki. Mais avant akufa responsabilité nyonso ya groupe Alain, ya groupe Gaël plutôt, ya groupe Adorons l'Éternel, responsabilité nyonso atikaki epai ya papa nabiso, c'était papa Atoms Mbuma. Et du coup, en 2015, c'était en 2015-2016,
babimisaki nzembo moko, c'était nzembo ya Sanjola si je ne me trompe pas, babetaki concert wana ya Sanjola, ezalaki mwa kitoko, ebele ya batu tolandaki yango, ebele ya batu tosepelaki kutu, batu mosusu balobaki na kolobaki non, sikoyo groupe oyo ezongi lisusu, wana tosepeli groupe oyo kandenge ezalaka. Et après nzembo wana bandeko nanga, c'était en 2016 toyaki koyoka groupe nzembo lisusu ya Sekele. En 2015 c'était Sanjola na Matondo. Et puis en 2016 toyaki koyoka nzembo mosusu sika ezalaki Sekele. Et après ça toyaki koyoka nzembo mosusu ezalaki Alpha Omega. Banzembo o toyokaki ya groupe Gaël. Mais après banzembo wana toyokaka lisusu te. Mikolo tokomi komona eza kaka Papa Atoms na mwasi na ye Mama Nadège o to respectaka. D'ailleurs mingi ba pasteur na biso ya tongo, bato nzambe, basale ya nzambe to respectaka bango na système moko pas possible. Toye komona mingi banzembo ekomi kobima, ekomi nango kobima kaka bango mibale. Omona kaka Papa Atoms na Mama Nadège bayembi. Ezalaka lisusu ya groupe Gaël T. Ebele ya batu sikomi tuna bakomi kotuna. Groupe wana ya Gaël, groupe wana ya Adorons l'Éternel. Ekufi to eza ndenge nini. Yango bandeko nanga ndenge to salaka analyse na biso, bo salela biso na ba commentaire, biso pe to kosala biso ndenge to salaka na koloba. Comme je vous ai toujours dit, nga koloba ezalaka nde musala nanga, donc moyen na bo yango ezalaka nango te, ezalaka nde musala nanga. Bandeko nanga koloba ke non groupe Gaël ekufi to groupe Gaël ekufi te, bandeko nanga eza mwa pasi. Pourquoi je dis ça? Bino moko boyebi déjà na communauté na biso eza communauté moko ebele ya bato. Ata soki tozo sambela, la plupart de gens balingaka responsabilité ezongela bango. Soki ba monike responsabilité o peut-être ba pesi mututel. Omona batu mosusu bakomi ko saboter eloko ba pesi mutu kingandi. Wana ezala la communauté na biso. Omona batu mosusu peut-être au départ ba sepeli na bango ke non responsabilité ba pesi soki nani. Et après en temps omona batu ba changer, batu ba balukeli yo. Batu bakomi kotalela yo na musika ke tokomona. C'est vrai, ba pesa responsabilité na pasteur Atoms. Mais mosusu pe bango nyonso ya groupe wana batu o nyonso babando yemba. Bango pe ezaki na banze mosusu bango pe babando tia ba mwa composition na bango. Bango pe bakoti koya na composition na bango balobi ke non groupe oyo tokoti kelango kaka le frère Atoms te. Biso pe nzambe a inspiré biso to yemba. To yemba na groupe oyo pour que groupe oyo eza neti cadeau papa na biso atikela biso. Sikoyo la plupart de personnes bako préférer na bango ba composer banzembo na bango ba keko yemba na bango na ba côté na bango. Ebele ya batu bako linga bongo. Parce que na groupe Gaël ebele ya batu babima kuna. Ebele ya batu babanda ba makambo ko yemba kuna. Lelo to yebi bango bakomi ba yembi ya munene. Mais quand même, kosala ta mwa sensibilisation lobi ke non ba composition ya banzembo nanga ona tiaka peut-être na sala ka ba production nga moko. Peut-être ceux qui banzembo ezata 10 na bimisata mibale na kendo tia na groupe ya Gaël, groupe ya Adorons l'Éternel. Et kozalaka kitoko. Mais kotikelaka le pasteur Atoms makambo nyonso tu eza bien te. Eza bien te. À ma connaissance bandeko na yebike groupe Gaël wana ezo exister. Eza nango mais eza kaka mwa volonté. Surtout volonté yango na koti koloba. Volonté nde eza mwa muke parce que ebele ya batu bazo préférer na bango banzembo bazu ba composition bazu ba inspiration ba préférer na bango banzembo wana basala ba production ya bango moko bayebike mbongo tango yokote yozalaka yanga. Mais soki na ti yango na Gaël toko partager biso nyonso mosusu peut-être mbongo wana toko mona ngote
parce que il faut to somba soki nini, il faut to sala soki ndenge nini. De l'autre côté, pe na koti kolobata na bana ya pasteur Alain Moloto, toyebi ke mwana na ya mwasi o ya kitoko aza na suki, mwa kombo échappé nga mwa mukie ka ndenge ezalaka. Azalaka na va moko ya kitoko, hein. Jour mosusu abandaki ko interpréter d'ailleurs zembo ya papa na bango. Zembo moko ya kitoko ayembaki kitoko, video wana esurkilaki partout sur les réseaux sociaux. Ata bango pe bakoti kozwa relève. Relève ezate que non parce que pesa ki mutu telle responsabilité, il faut ka mutu wana penza atelema te. Ataka bana bakoti ka kotelema ke non, papa na biso groupe Kayel alingaki yango mingi. Parce que c'est vrai bande konanga to monaki papa Alain Moloto ye na groupe na ye Gayel ata tango abandaki ko adorer bande konanga azo yemba adoration wana ozo sentir que non papa oyo penza zalaka inspiré. Donc eza eloko moko il fallait ta bana na ye lelo batelema baloba ke non groupe oyo il faut kaka etelema bazalata pembeni ya pasteur Atoms basugaye soutenir travailler ensemble soki batu mosusu ba olongwana bango mais quand même bana pe bazar comme eza pe œuvre ya nzambe e okende nango ka liboso ndenge ezalaka bandeko nanga wana eza analyse nanga bino pe bandeko nanga bosala pe analyse na bino na ndenge moko ya bien mingi makasi. Donc ezalaka bongo na chaîne na biso ba analyse nde likambo ba information nde likambo ba makambo nyonso tu nde likambo na chaîne na biso. Donc nyonso ezalaka nango na système kaka ya bien makasi. Bandeko nanga fin ya année yango yo ba bonne année ba Noël kandenge to mesana mais toyeba ke après ba fête moi mosusu ebandaka. Donc tant to sala ba dépense to sala na ba limite ya ma dépense na biso to sala o sala dépense tala pe lobi kandenge zalaka tala pe lobi na yo parce que ebele ya batu batiaka nyonso na mutu kaka feti il faut na kendo somba bilamba ya kombo il faut na kendo somba basapato moko ya kombo il faut to lia pas possible mais bobo sanaki que janvier pe ezalaka janvier eyaka pe na makambo na ye. Donc makambo nyonso to sala la famille ba dépense na biso nyonso to sala ba bisomba somba to sala to yeba ke janvier pe ekokota mais soki osilisi mbongo nyonso to janvier kozala ndenge nini janvier oko tambola ndenge nini to oko survivre ndenge nini bandeko nanga. Donc ba dépense na biso ezala limité to tala mbongo nini tozwaka chaque fin du mois mbongo nini tokoki ko garder mbongo nini tokoki pe ko sala bisala sala na biso ya ba dépense kaka ndenge ezalaka. Bandeko nanga mikolo ebele na pesaka ba fan na biso surtout ba mbote te. Lelo penza na lingi na pesa mwa bambote na quelques personnes comme d'habitude na pesi bambote nanga na yemoko Linda Bukulu na pesi bambote nanga na yemoko Madame Judith Diaprovisa na pesi bambote na Mama Germaine depuis États-Unis. En tout cas yeso ki avandi une semaine eza ebele il faut kaka abenga il faut atinda mwa message pona kotuna soki toza bien. En tout cas, tolingaka biloko wana mingi surtout makasi. Bambote nanga na yemoko Madame Pascaline Kiyong depuis Turquie ala la kate kandenge zalaka hein. Donc na système ya bien. Na pesi bambote na yemoko Julia Mananga depuis Angola et pourquoi pas Pasi Kalonji. Na opesa bambote nanga na noko ya bana David Divi na système moko ya bien. Bandeko nanga na pesi bambote na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV. Bandeko nanga na pesi bino bambote na pesi pe ba merci na ba o nyonso to bazwaka tana bango pona kolanda kabiso. Mosusu bo dépensaka ba mbongo pona osomba ka ba data ba megabyte. Mosusu fin du mois il faut bakata bino ba mbongo pona ba wifi kaka pona kolandaka Étoiline Ines TV. Que Dieu vous bénisse, Nzambe surtout. Afongola ba porte ya ba mbongo na système moko ya kitoko mingi makasi. Suka na biso yango yo bandeko nanga
Bye bye et à la